Denis Sassou Nguesso asengi na bikolo bya CAC na kosala nyonso mpona kosunga Tchad. Transition oyo elaneli liwa ya Idriss Déby Itno esengeli elonga eyebisaki ye. Moussa Mahama Faki ye président ya commission ya Union africaine ye pe lokola abwaki mbela na batata bakondito bayeli kita mpona kososola nzela nyonso esengeli mpona kimia ezonga na Tchad. Pona likambo litali Tchad pe Centrafrica wo basoda bakufaki mikolo mileki batata bakondi bayebisi ata likambo moko te. Eloba biso boyi basi bakoti na nkuku to na huis clos. Réunion yango esangisi bakata bakondi Denis Sassou Nguesso, Joao Lourenço wa Angola, Faustin Archange Touadéra wa Centrafrica pe Félix Tshisekedi wa RDC. Wutanda ko ya makita ya Kintele, Arsène Séverin, VOA Afrique. Avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes.